the word of God. Believe it or leave it, the end is at hand. The mark of 666. But the word of God says in 1 Peter 4 verse 15, judgment of the Lord will start right there in the house of God. You tell them the truth, oh, the people will hate you. My brother, be careful, cause the way you are, you move. Me look around the town, the devil has come down. Alpha and Omega, because release your mighty power. Oh, Chineke, hey, my heavenly Father. Jay, Chukule Kwame, Ewo, Apotu Akuwadi. Vedi balobi Kamale Story avec Trésor Lisongi là. O eza deuxième partie ya film na biso Motinda Minakolo tolanda nini ko salima monsieur oyo mwasi na ngai onti deka oyo bana na ngai oyebi deja ndeko na ngai ya mwasi uzona oyo obikisaki ye tolanda depuis que mobali ya ndeko na ngai ya mwasi akufaka ye azalaka lisusu na esengo te akomaka kanda yango etina ye abwakisa pe aboya mibali nyonso oyo bayaka kosenga ye ke babala ye epuis nayebi ke moto oyo asala ye mabe mpo apoisonne mobali ya ndeko na ngai ya mwasi nde yango moni ngai na mwasi na ngai na bandeko na ngai toye kosenga yo merci na ndenge oyo obikisaki ndeko na ngai ya mwasi merci toza prêt ya kosala nyonso oyo kosenga biso mpona ndenge obikisaki ndeko na ngai ya mwasi ba remerciement nyonso oyo bozopesa ngai bopesa yango te bozongisa yango epai ya kolo mokeli na likolo kaka ye nde moto tozongiselaka ye merci mpe tokumisaka ye tosanzolaka ye balouange nyonso adoration nyonso na ba remerciement nyonso tokopesa kaka ye mokeli na biso nzambe oyo tolobela aza nzambe yango ya makasi ye moto asala likolo na se pe na biloko nyonso oyo eza na kati nango pe ye nde kaka akoki kozala nzambe oyo asalaka nyonso oyo moto nyonso okozala nango besoin soko leleli ye pe alingaka biso mingi ye pe alingi biso mingi biso pe tolinga ye pe na bolingo na ye nde atinda mwana na ye moko na kati na mokili oyo ye aya akufela biso na ekoloso po biso tozwa bomoi na seko epuis nde yango ngai nazali awa mpona kosala oyo nzambe kaka azotinda ngai epuis makambo mosusu tokosala ezozala te omoni bavi na biso nyonso topesa yango epa na ye moko boyoki we ndenge mpe boza awa eske boza siri boza prêt ya koyeba nzambe oyo aza likolo na présenter bino epa na ye mpe bosenga ye merci mpe bokosolola na ye mbala moko mpe nyonso oyo bokobanda kosenga ye abanda korépondre bino eske boza prêt tolanda nini kosa monsieur tala nazo comprendre te ndenge vraiment ozolobela ndenge ozolobela yango vraiment o nzambe na yo na mwana na ye nao comprendre te mais kaka kotalisa nga nano nayebi eloko moko yo oza motu moko malamu obikisi ndeko na ngai ya mwasi ndenge oza motu moko ya malamu seke elakisi mpe ke nzambe na yo aza nzambe ya malamu oui eza bongo te
ngai na ndeko na libota na nga boyimba toza prêt ya kosala nyonso oyo kolobela biso. Oui, toza prêt. Nzambe na ngai aza na likolo pe aza nzambe malamu. Yende asitungaka bino, asitungaka yo pe asitungaka bato nyonso. Yende pe abekisi ndeko na yo ya mwasi. Soki bozwa na besoin boyeba ye boza prêt bolobela ngai oui toza prêt po toyeba ye. OK. Bon bofuka makasi po nasalela bino losambo. Vedi awa bango bandimi na bango bandimela kolo mokeli na biso parce que na village oyo bato basambelaka te ba église ezalaka te. Na village oyo baboyaka bato basombela nalobi bobandela na nsima na ngai pardon longola chapeau na yo. Merci tolanda nini kosalema bokobanda kolandela na nsima na ngai oyo nakoloba nzambe na likolo yaka na motema na ngai zala nzambe na ngai pe zala nzambe oyo nga soki nasengi makambo na ngai orepondraka. Nalobi sunga ngai naleka na kosala mosala na yo pe nayeba koyeba yo nini ekosalema. Amen. Tolanda nini ekosalema. Nzambe na likolo kombo na yo ezwa lokumu mpona bato oyo yo opesi biso na kati na otindeli nga na ndako na ngai po ete baleka na koyeba yo. Naza kaka mwana na yo pi tokozala kaka na bango na kotika yo te pe bango mpe na kosambelake batika yo te na kombo na Yesu Kristo na yo boloba amen. Na bi bovanda bokoki kotelema bovanda na bino. Félicitations vraiment boyambi kolo Yesu. Boye bolamu zwa chapeau na yo. Tolanda film na biso avec beaucoup d'attention. Nalobi mobali na ngai azala kaka na nga moko azwa su mwasi mosusu te. Nalingi pe lisusu kaka ase concentrer kaka pona ngai, ase concentrer na moto mosusu te. Na kosala nyonso oyo koloba soka mobali na ngai linga nga moko. Oyoki na promettre yoki na kosala nyonso oyo koloba oyo kosenga nga na kopesa yo. Olobi ke nyonso oyo yo na kosenga kopesa ngai. Et puis olobi ke mobali no azalaka na yo moko. Oui. Tolanda nini ekosalema. Mwana mwasi oyo alobi ke alingi mobali ne azalaka na ye moko amona su mwasi mosusu te. Nyonso oyo bando yebisa mobali na ya bando salela. Et puis a promettre nganga oke nyonso oyo ye akosenga, nyonso oyo nganga oyo akosenga ye akopesa. Tolanda film na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema. Balobi, ne ratez pas les grands rendez-vous le 30 décembre 2025. Veillée de destruction des limites au ministère de destruction des limites. Balobi, ezaka 22h tina tongo. Boya wana parce que ba limite nyonso ya mabe ekotikala na 2025. 2026 ozo kota vraiment limite ba limite non nyonso ekatani. Parce que destruction des limites ya prophète Kamale Kalamba Noël muto asanga te veillée wana ekozala vraiment kitoko makasi. Petit tolanda awa nganga bandi bikila na ye nini kosalema. Awa kuna nazate biloba kuna nazate biloba ba incartation na bango. Mwana mwasi aye kokota kisi alobi ke mobali ne yazalaka na ye moko. Nini kosalema mwana mwasi nalobi zwa eloko oyo nabi kobanga te zwa yango simba yango malamu sala keba na eloko oyo eza charme. Tolanda nini kosalema nabi tia yango na kati ya biloko tango nyonso zolamba biloko et puis na kombo na ye il fallait otangaka yango na kati yango et puis nyonso oyo kosenga ye akobana kopesa yo. Merci onakei yo. Okay wapi zonga nini kosalema tala est-ce que osotuninga kenakende bon maître nabi na wafuta nini kosalema kuna nazate munoko ya mboka nini kosalema na kati ya film na biso. Asekaki nini yango susu. Nabi okoma mwasi na ngai nini impossible ngai na okoma mwasi na yo te. Est-ce que nalobeli yo bongo tala yo lobaiki nyonso na kosenga yo tala lekana okanisa olobaki déjà ke okataki ndai liboso ya banzambe olobiki nyonso oyo ngai na kosenga okopesa kosakana na ngai te. Oyoki na bisoki bongo natiki na ngai zwa charme na wana boy na bizunga awa na bina ozunga awa kokoma liboma otimbi place basimbaka te
osimbi mokondo ya lion babi mwana mwasi oyo asimbi mokondo ya lion akoti place bakotaka te ye alakaki nganga oyo abiki te nyonso oyo ye nganga kosenga ya kopesa nganga asengi eke azala kaka mwasi na ye mama tomonaki azolela nini yango mwana nanga kaka moko mwana vedi tolanda nini ekosalema mwana akomaki liboma nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba mwana akomaki liboma tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention awa mwana akomaki liboma bikota kota bisimba ozokene kokotela mobali kisiki azalaka ya yo moko mama tala nanu yo yake kokota kisiki mobali azalaka ya ye moko alinga mwasi mususu te makambo nyonso mobali yako bano yebisa mobali abana ondima tala kote ememie akomi liboma kaka pona kokene kokanga mobali nini ekosalema nabosani te merveille lebabo balobi merveille lebabo zwa bamoto bisika ozola na trésor lisungila nabosani te biashi asumani zwa bamoto bisika ozola na trésor lisungila mwana ya mama fora tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention ebandaki ndenge nini nayebi te namoni kaka embala moko abandi koya azomilinga abimisa bilamba yango nakangi ye boye nazotuna ye azoloba te azolinga abimisa bilamba na kati ya bato nayebi te nzambe nasali nini mwana nanga kaka moko ya mwasi nasali nini yango awa mama abandaki bilelalela nini ekosalema na kati ya filme na biso mama ye abandaki bilelalela mwana na ye kaka moko ye oyo akomi liboma pona kokene kokanga mobali ya bato na kati ya lobi ake kokanga mobali nganga lobi eske makambo zoloba ozoyeba alobi oui makambo na loba na oyeba nganga lobi ça va na pese charme ya sengi merci alobi akende po akende boye mbala moko nganga yebise kete mama promesse na olobaki obosani awa mama milelo na milelo nganga lobele ndenge oboyi okokoma liboma tala siko source yango yo ye akomaki liboma nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya mokili mobimba trésor lisungila ye azawana pona kosepelisa bino balobi le manager de tout le temps Virus Mbetenge international le moto malamu moto kitoko papa social le manager international Virus Mbetenge tomonaki pasteur azotanga bible nini yango lisusu ekosalema na vedi tolanda nani abimelaki ye tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention bana ya mokili mobimba awa ye azotanga ka biblia nini ekosalema na kati ya filme na biso tolanda nini ekosalema mwana mobali nabi kobanga eloko moko te eza ngai Ange Gabriel nzambe moto atini ngai na ye awa mpona koyebisa yo nabi telema na lombango kende na kati ya zamba kende na aveni oyo ezali na nsima na kokonduire yo kende okende kotala moto oyo basali ye mabe azali wana leka na kozongisa ye normal tolanda nini ekosalema bana ya mokili mobimba tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema na kati ya filme na biso trésor lisungila ye aza wana molimo ya liboma bima na kombo na Yesu veti tolanda awa motindami na kolo ye deja komaki na bi bofungula ye basinga wana abiki deja olobi nini nalobi bofungula ye basinga est-ce que olobi ya solo abi bofungula ye basinga ye abiki deja nini ekosalema awa ye ayaki motindami na kolo ye ayai na village eza kaka po abikisa pe asunga bato bayeba bonene ya nzambe ndenge ezalaka filme na biso eza tellement kitoko tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention trésor lisungila ye aza wana mpona kosalela bino bafilme ya kitoko bose retrouve mutu na ndako nalobi mwana mwasi oyo ya nzambe telema likolo nalobi na yo telema vedi tolanda liboma esilaki ye nini ekosalema na kati ya filme na biso trésor lisungila mwana ya mama fura ye aza wana mpona kosepelisa bino na bafilme na ye ya kitoko oyo ye asalelaka bino nalobi contacter l'homme sans limite les prophètes de toutes les nations Kamale Kalambai Noël po balimite na yo pe ya famille na bino elekana kobukana pe kokatana limite nyonso ekoya balobi l'homme sans limite contacter les prophètes de toutes les nations po na ba problème na bino nalobi rendez-vous à ne pas manquer balobi rendez-vous à ne pas manquer les grands rendez-vous
eza ke bozanga te veiller ya destruction des limites eza le 30 décembre balobi veiller ya destruction des limites mutu azanga te ekobanda na 22h mutu azanga te eza ya koinda na ye moko le prophète de toutes les nations Kamale Kalambai Noël vedi nganga ye atalaki na kitalatala amoni ndenge motinda minakolo abikisi mwana mwasi oyo seke mabe ezokoma nalobi kende pe kobanga eloko moko te ekokomela o lisusu vedi ye abalokaki akendaki na ye awa tozomona filme na biso ezokende kaka filme na biso eza tellement kitoko bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba obiki ye nalobi obiki ye oske ozomona ngai oza mama na ngai abi eske ozomona ngai oui namoni oza mama na ngai vedi mwana abikaki zonga lisusu kuna epai ya nganga okende koloka lisusu kisimba mosusu nini ekosalema na kati ya filme na biso balinga bazota eske ozomona ngai étranger tolanda nini ekosala yo mopaya tolanda tala yo oye na kati ya village oyo mpona kosala buzoba nalobi préparer bitumba oyo oye koloka nalobi préparer bitumba oyo oye koluka oyo yo oye komeka pe okoyoka yango awa balobeli ameka na kose préparer déjà parce que mabi ezokoma nini ekosalema na kati ya filme na biso tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention trésor lisungila mwana ya mama Fura ye aza wana mpona kosepelisa bino na bafilme na ye ya kitoko oyo ye asalelaka bino bonjour mokonzi naza vraiment na kosepela ndenge naza liboso na bino epuis na présence ya bapaka nyonso baza awa na kati ya nayebi te nazalaki vraiment kosepela ntango namonaki invitation eyaki ke mokonzi azobenga ngai yango nasepelaki yango mokonzi na ngai naza awa liboso na yo epuis nazoyoka yo tolanda nini ekosalema boyei malamu étranger malamu avant ya kobanda est-ce qu'il fallait nayeba yo nanu nini ekosalema mokonzi na ngai kombo na ngai Jude Tade tolanda nini ekosalema nazali motindami na kolo ya oyo kolo ya likolo epuis ye alobelaka ngai pe asalelaka ngai pe ye ayebisa ngai ke naya na village oyo mpona kopanza sango malamu yango nde nayaki awa pe naya kobikisa bapate na ye pe bazala libre oyo bazaya kokangama tolanda nini ekosalema étranger est-ce que oza sûr ke yo ozali molobeli ya nzambe ya solo ndenge ozoloba oleki porte-parole na biso oyo tozalaka na ye awa na kati ya mboka na biso est-ce que olingi oloba bongo tolanda oui nalobi oui parce que mais rona ngai nzambe oyo ngai nazolobela aza nzambe oyo aza na likolo pe aza na nguya makasi ye aza créateur ye mutu asalaki mokili oyo mobimba pe ye azali akela ebandeli pe na suka ye mutu akela na se pe likolo pe na mai ye mutu akela yango rona ngai nzambe oyo yo ozolobela wana oyo bino wana baza banzambe te tolanda nini ekosalema nalobeli yo verité oyo ozobenga nzambe wana baza banzambe te nzambe aza kaka moko aza likolo wana eza banzambe oyo basalaki ya bikeko ya bamonima yango nde bino bobengaka banzambe nzambe oyo ngai nazosenga bosalela eza nzambe oyo aza na likolo ye aza na nguya pe ye asala likolo na se tolanda nini ekosalema tika tolanda nini ekosalema nabi eza abomination yo oye na kati ya village na biso oya kofinga banzambe na biso ke banzambe na biso baza na tina te ke nzambe na yo nde aza ya bien yo obimisi nzambe na biso mabe ya yo nde ozobimisi malamu tolanda yo mopaya yebisa ngai nanu nini ekosalema nzambe na yo wana eske osi omona ye tolanda nini ekosalema te ye azalaka na likolo na mona ye te ndenge nini yango yo okoki kosambela motu oyo ozomona te eske oyebi pe eloko te oyo azozala ndenge nini osambela motu oyo omonaka te nzambe oyo ngai nazolobela ye aza na nguya makasi epuis ye azali nzambe oyo azala ebandeli kino na suka ye oyo amemaka esengo na vie ya moto pe azali awa azoyoka biso bazoluka ye pe aza esprit bokomona ye te veti bango bazo eske aza esprit mopaya tolanda eske okotia biso na conflit te na kati ya banzambe na biso pe na nzambe na yo epuis ndenge ozolobela makambo ya nzambe na yo nzambe na biso pe biso ndenge tozolobela
nzambe ya royaume na biso azalaka nzambe moko ya kanda oyoki epi biso asalelaka biso kaka na ndenge tozalaka oyoki epi nzambe na yo ifale koluka esika moko oyo okoki kobana kosalela ye biso tokoki olinga bongo te tokosala bitumba te na yo na nzambe na yo. Eske oza sire vraiment na makambo lobi oyebi nzambe oyo nga nazolobela oyo akela likolo na se ye azan akela biloko nyonso oyo eza na kati ya mokili oyo akeli bandeke banyama bambisi na mai ye moto apesaka biso pema ye nde nzambe oyo nga nazolobela nzambe ya malamu roi na ngai nakoki koloba ke ifale oraisonner avant ya koloba makambo oyo nabi ifale osalela maboko na yo mpona kokata libanga eske eske mabanga ezwaka ta ya kosalela yo elingi kolakisa nzambe na bino wana aza ya libanga akosala eloko moko te bango baganga ke oyoki nalobi kokende kofukamaka na bamabanga wana te yo oza awa nzambe oyo ya biso apesa yo ngoya ya kofukama liboso okotambola likolo ya banyoka mpe bascorpion nyonso roi na ngai nalobi nzambe oyo nga nazolobela aza kaka moko oyo aza likolo ya banyonso ye aza puissant ye akela likolo na se ye moto asala nyonso na mokili mpe ye achanzaka makambo nyonso na minute mpe ye azali mpe akotikala kozala kaka libela na libela roi na nga nayebi ke nzambe oyo bino bozokende kofukamela wana aza nzambe te akoki kopesa bino bomoi te eza banzambe wana botie bisika nyonso baimage ya bascorpio banyoka bangando bisika nyonso na nzela oyo tozoleka nzambe oyo nga nazolobela aza na nguya makasi oyoki ye aza na nguya na biso makasi mpe alingaka biso tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso awa mokonzi azongi geste nini ekosalema ye atalisi bango nzambe na ye bango bazotalisa motindami na kolo nabi bongola motema nabi lelo bobongola motema lelo eza mokolo na bino ya suka nalobi bobongola motema epi boya epai ya nzambe mokeli na nyonso ye nde aza mokeli na nyonso ye moto akela likolo na se ye nde apesaka biso bomoi ye nde apesaka biso souffle oyo tozopemela nabi bobongola motema soki ye azwi kaka pema na ye wana ya pomba lelo okozala na yo te nabi bopesa ye bomoi na bino epi bolobela makambo na ye mingi na kati ya minoko na bino nzambe aza nzambe na bino koyoka te makambo ya mokili landa makambo ya nzambe nalobi ke nzambe oyo biso tozolobela aza nzambe ya nguya botika motema kanda botika mabe nyonso bobwaka bamikangatono nyonso oyo boza nango ndenge nini bokoki kofukamela banzambe ya mabanga mpe banzambe ya nzete basali boye nabi botika makambo wana ekopesa nzambe kanda nalobi soki lelo okufi ozofukamela banzambe oyo okokende na moto yango nalobi bobongola motema na bino boya kochange vie na bino parceke vie na bino ezala ya peto nalobi lelo eza mokolo na bino boya kobongola motema na bino boya kobongola motema na bino nzambe aza nzambe kaka moko ye aza nzambe oyo tofukamelaka mpe tobembelaka ye nalobi boya epai na ye bino ba oyo boyibaka boya akolimbisa bino bino oyo bosalaka mabe boya akolimbisa bino ye alimbisaka bino ba oyo nyonso bosalaka mabe ye alimbisaka paske aza papa na bolingo me soki boboyi bino moko bokonyokwama na kati ya moto nalobi boya na lombango boya kosenga bolimbisi epa na ye nalobi boya na lombango ye alinga bino soki alingi bino alinga bino na motema mobimba alinga bino na nyonso oyo ye asala yango ye atinda mwana na ye moko ya likenda mpo aya akufela biso na masumu na biso tolanda awa ye atelemaki azoteya nalobi bobongola motema na bino nalobi yo yaka nini ekosalema nalobi yaka tala nabi ifale opesa bomoi na yo epai ya kolo yesu nini yango ekokomela ngai vedi tolanda awa momeli masanga ye wana azotambolaka na masanga na ye malembe kandi ezalaka bino moko bozomona ye wana azoyaka bisika nyonso malembe azomelaka masanga na ye balobi apôtre Benjamin Mutai zo bambote bisika ozola na ngai tatu tibeti bengamu zo bambote na yo bisika ozola na trésor lisungila na bosani te
petit na ngai Gloire Moyamuna Gloire Moyamuna zo bambote bisika ozola na trésor lisongila Patricia Mbowamba motema ya yemoko le vieux Madera zo bambote bisika ozola na ngai pesi bino bambote awa tomona momeli masanga ye wana azomelaka masanga na ye pe azoloba lobaka na bina oki kopesa ata mbongo na pesi bilamba na ngai nyonso kasi masanga te masanga vraiment eza vi na ngai oyo na pona ya libela na kokufa nango soki nakufi na cercle bakunda nga na mwa bouteille na nga na kati soki na meli teno kiomela wapi yango lisusu botika nga na mela na ngai awa tomoni momeli masanga ye azomi lobelaka ye moko nalobi botikala ngai ngai nalobi toza na réunion na banzambe na ifo nayeba eloko nini yango ezoleka na communauté oyo nazosala communication na nzambe tosolola naye mpe akoyoka ngai ngai ndenge naza boye nazosolola na baange awa ye aza bilobaloba nyonso azoloba makambo ya ntina ezozala te vodi tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nzambe aza nzambe ngai soki nabengisi baange bazala awa tosala réunion tozomela mwa eloko ekozala bien ye wana azomilobelaka mpe azotambolaka kaka village mobimba ye alembaka te atambolaka bisika nyonso kande boyebi nalobi bobongola motema nalobi bongola motema paske mikolo ezopusana soki okufisaki opesa bomoi na yo epai ya Nkolo Yesu okokende konyokama na lifolo masanga ya esengo molangi eza moninga na nga malamu soki ozosolola kuna sololaka musika nalobeli oke kosakana na ngai te otelemi ozotala nga likambo nini yo tala nayebi nyonso oyo ozosala nayebi Jacob nayebi Moïse nayebi Abraham siko yo oza nani otelemi boye yo Satan kende musika na ngai oyebi nini oza kaka lokola ambilasi moko bozolekaleka na Bible olikuwa moto ozoteka ozoluka okoluka momoko na kati ya dictionnaire na bibima na nzela na ngai tolanda nini kosalema na kati ya filme na biso nalobi esprit ya masanga longwa na kati ya mwana mobali oyo veti tolanda alobi esprit ya masanga longwa na kati ya mwana mobali oyo veti tolanda mwana mobali akoyaki nini ekosalema na kati ya filme na biso ye abengani esprit ya masanga mwana mobali telema nalobi mwana mobali telema oza déjà délivré awa ye abengani esprit ya masanga nalobi oza délivré telema ye abengani esprit ya masanga na kati na ye nini ekosalema na kati ya filme na biso vedi bakwiti esilaki seke epai ya nzambe nyonso ezalaka eloko moko te ezangaka tala nalobi oza déjà délivré nini ekosalema na kati ya filme na biso tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention trésor lisungila mwana ya mama fra vedi ye ayambaki mosali na nzambe balobi motindami na Nkolo ye ayaki awa mpona kobikisa bapate na Nkolo mpe nalobi bobongola motema lelo ekoki kozala lokwa mokolo na suka soki ye apesa biso ape ye apona biso topona kaka kote na ye topona kote mosusu te topona bomoi topona liwa te nalobi bobongola motema na bino nalobi bobongola motema nini ekosalema na kati na filme na biso awa mosali na nzambe vedi ye azwaki mapapa eske akozwa masanga to azwa te vedi ye atikaki masanga alandaki mosali na nzambe nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino na bafilme ya kitoko oyo ye asalelaka bino ye alandaki ye nini ekosalema nalobi bamote ya tro epa ye moko mama fora lisungila nalobi mopaya wana ifale kobengana ye na kati ya village oyo na lombango avake mabe ekoma na kati ya mbonga oyo nalobi aza espion vedi tolanda miso na epelaki ye azoya koyeba faiblesse na biso soki botikeli ye mabe kokoma mingi na kati ya village oyo tolanda nini ekosalema ndenge nini yango roi otiki makambo ya zoba wana aya awa na kati ya palais royal pe oya kolobela pe basekret ya trône na biso yoka ngai prêtre ya biso étranger wana ayaki na palais te na posa na ye moko biso nde tobengisaki ye mpo toyeba ye soki aza nani epuis ayaki awa epuis toyoki banouvelle oyo ye abandaki bamakambo ya malamu oyo ye azosala na kati ya communauté oyo oui tolanda nini osalema abikisi bato ebele na kati ya village awa
mwasi oyo azalaki ya liboma abiki sere ya Mazio Doka azalaki na mbasu et puis alongoli ba CTP ba épingle na kati ya makolo na ye azobikisa abikisi mwana mwasi moko azalaki abelaki liboma pe abiki ndenge nini moto abongo okolo bato bengane na village moto azosala makambo ya bien na kati ya village ndenge nini tokoki kobengana ye rwana ngai mwana wana aza magicien mopaya wana aza magicien makambo nyonso wana azosala ezaki po aconvaincre bino il fallait kobengana ye na kati ya communauté oyo avake makambo ekoma mabe tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso awa nganga alobi il faut babengana ye tala nalobi ke nazopesa responsabilité wana epa na ngai moko nalobi ke soki mabe liso ekomi na mboka yo nde moto nakoconvoke yo parce que nakoki kobengana ye bongo te nakobengana ye bongo mabe te nakoki kotortire te il fallait nabenga ye nazala na ye ayebisanga basekret na ye nyonso oyo ye azosalela bamangi na ye wana nalobi nzambe azobenga bino nzambe azobenga vedi momeli masanga komi koteya nalobi boya epa na ngai bino ba oyo boza ya kolemba pe boza ya mikumba minene nakopesa bino kimia pe repos awa momeli masanga komi koteya nzambe achangisaka moto tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention awa mateya ye azoteya me nayebisi bino eza kaka na nzela moko oyo biso nyonso tolukaka kokende nzambe azobenga bino Yesu Kristo azobenga bino boya na ndako na ye botika masumu na bino botika makambo na bino ya mabe boya epa ya Yesu Kristo ye azaka kanzela ya malamu ya esengo pe verite pe bomoi ya seko boya epa ya kolo Yesu Kristo na lobi boya epa ya Yesu Kristo pe ekomami na 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 Yesu alobi boya epa na ngai nyonso oyo kozala kuna nazate balobi totika filme na biso ezokende ndenge nini pe ekozala ndenge nini bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba trésor lisungila ye azawana pona kosepelisa bino awa tomonaki momeli masanga abongwani akomi kote ya bato bisika nyonso tolanda nini kosalema na kati ya filme na biso nabosani te kopesa bamote na ngai ebele epa ya shop oxygène na lobi shop oxygène ezwa bamote bisika ozolanda trésor lisungila epa ya ye moko ingénieur John balobi ingénieur John shop oxygène na kati ya kankokolo balobi zando na kati ya kankokolo azoteka ba accessoires cellulaire nyonso ba carte mémoire ba flash disk ba téléphone pe azotinda ba crédit en gros et à détail na shop oxygène okuta ingénieur John azawana yena Boaz a petit bato malamu bato kitoko biso tika bino te tolanda filme na biso ndenge ezokende pe ekosuka ndenge nini na bosani te mo papa colonel Jean-Paul Chozo papa colonel Jean-Paul Chozo na pesi ba mote bisika ozolanda trésor lisungila na pesi mo papa colonel Christian Tambwe ba mote ya tro bisika ozolanda mona na trésor lisungila na pesi mo papa colonel Gervais ya musoke ba mote ya tro tokomona makambo nyonso na kati na moka o na moni lelo eza makambo mususu makambo oyo ekomi makambo pasi tala nayebi te nayebi vraiment te tala yoka nini kosalem tala eguru obiso toyebi tala oyo tomoni abongwani eguru alati kitoko na ndimaki te kezaye nasalaki effort na yeba ye na bande koyeba ete meti na pusani pene na etala tika makambo oguru kala te akoya na biso toyebi ye na ndimi te soki aoya na ndimi te oguru wana moni soki akoya abongwani deja na moni abongwani na minute et puis na moni ye ke na misu na ngamoko na moni oguru na bike tika oguru wana ezambala liboso te tala oyo na ebision de konanga eza ya kokosa te na batama ekuto po amona ngai te na biso ke ezambala ya liboso te oguru toyebi ndenge asalaka ye abungisa mwasi na ye pona masanga abungisi papa ne pona masanga yoza si ya kotika masanga me na ndimi to soki azonga bon ngonga ezali to mona ya koyaka ngonga ezana tika biso histoire ya oguru wana tokomona ya koya vedi tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba oyo bomesana kolanda trésor lisungila tomona ye lisusu nganga mususu ye wana alingi nini pe azosala nini yango tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema na kati ya filme na biso
Trésor lisungila mwana ya mama Fora ye amesana ko sepelisa bino na ba film na ye ya kitoko o ye asalela kabino tolanda film na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema na pesi bafani na nga nyonso oyo bamesana kolanda ngai bafani nyonso ya Trésor lisungila oyo bolanda nga bisika nyonso na pesi bino bambote ya trop mutu nyonso azana besoin na koti na groupe WhatsApp komela ngai kuna nazate munoko ya mboka nganga ye azolobaka munoko ya mboka komela Trésor lisungila na WhatsApp eloba Trésor lisungila na linyo koti na groupe WhatsApp na yo obanda kolanda ba news obanda kolanda pe makambo mususu oyo rataki na chaîne Hollandia yango kuna tolanda film na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema tomona le grand nganga ye wana azobenga hibe nini yango lisusu ya linga sala nini yango hibe kuna tozate azobenga hibe na lobeli yo tala na benda kyo mato linga ko yoka te na yebisa kyo kokota na bilanga wana te oyoka kingai te siko na minute oyo okomona eloko oyo na mutu makasi oyo saleli et puis liwa ekolanda yo oko sentir oyo ozotia tembe na ngai na pekisa kyo na bilanga wana na pekisa kyo na zamba wana olinga ko yoka ngate oko sentir yango nini elingi salema seke balingi batinde eloko bango bazalaka boye seke alingi atinda eloko epa ya mutu na lobike na pekisa kyo me ondimaki ngai te na pekisi yo kota epi yo zo sentir yango nazobenga molimo ya nyoka nazobenga molimo ya nyoka na tindela yo yango vedi abia azobenda molimo ya nyoka nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention yango ndeko na nga so lingo bimba na ndako na tongo belelaka kombo ya Kolo Yesu belela kombo ya Nzambe avant au déplacer abatela yo ndenge ozobima ti okozonga na biso kinga na zoloba ozotia nga tembe batiaka ngai tembe te nga naza mutu akotia tembe te vedi abelelaki molimo ya nyoka nyoka ye wana ayaki atindi nyoka abikende vedi ye atindaki nyoka tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso ye atindaki nyoka filme na biso eza tellement kitoko Trésor lisungila ye asalelaka bino bafilme ya kitoko parce que ye aza mutu oyo Nzambe arevelaka ye makambo ebele tolanda awa tomona ye mutu azosalaka musala na bilanga kande ezalaka azokata mwa matiti eske eza mwana mobali oyo nde batindeli nyoka tokotika loyeba ngo na kati ya filme na biso tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema Trésor lisungila mwana ya mama Fora apesi bino bambote nabosani te kopesa Inos de Bruno artiste Inos de Bruno bambote ya trop bisika ozolanda Trésor lisungila nabosani te kopesa la belle traîna mama traîna talaka auti kobota bébé asika zwa bambote na vedi tolanda nyoka ye wana tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso vedi nyoka soki ye lokolo na ngai boya bosunga nga lokolo na ngai vedi nyoka nabi mutu akosunga nga awa aza te boya bosunga nga lokolo na ngai vedi nyoka aswaki ye nini ekosalema Jude vedi tolanda voix ya Nzambe Jude tolanda nini ekosalema Jude tolanda nini esalema na kati ya filme na biso we ngai oyo Kolo Yesu nalobi kende na lombango bima kende kobikisa mwana na ngai alingi konyokwama baza bapati oyo ngai na kozwa bango kende na lombango kende kobikisa ye kende na lombango vedi tolanda awa voix ya Nzambe elobeli akende kobikisa mutu nyoka eswaki akende na lombango filme na biso eza tellement kitoko nalobi contacter l'homme sans limite les prophètes de toutes les nations Kamale Kalamai Noël abuka ba limite nyonso oyo bato ba préparaka pona yo ye akobuka yango nabi contacter l'homme sans limite. Ne ratez pas le grand rendez-vous le 30 décembre 2025 veillée de destruction des limites balobi au ministère de destruction des limites bozanga te veillée wana ekozala kafu destruction yoka veillée destruction des limites ekobanda à partir ya 22h tina tongo mutu azanga te tokozala wana. Ne ratez pas le grand rendez-vous le 30 décembre 2025 veillée de destruction des limites au ministère de destruction des limites R 22h jusqu'à matin mutu azanga te tozala wana vedi tomonaki ye wana azosalela elo sambo nabi poison nyonso ya nyoka ya ngenge nyonso ya mabe elekana kobima na minute oyo na komo vedi tolanda ebimaki ekoti epa ya nyoka oyo ezalaki monima wana vedi tolanda nini ekosalema kati pe elimwaki
film na biso eza tellement kitoko bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba trésor lisungila ye azawana pona ko sepesa bino eloko nini yango eleki awa est-ce que naza malamu na se sentir siko bien nabi naza malamu na se sentir siko malamu we na oyo ke sous douleur moko te na lobi nazo yo ka sous douleur moko te naza na nga bien veut dire ye alongoli ba poison nyonso merci merci monsieur bosenga nga merci te beaucoup misanzambe oyo azana likolo mokeli na biso yende asali ke ye azala na kimia na bi beaucoup misa mokeli oyo akela biso yende abongi na adoration pe louange allez tokene bosi mangali soute okomo tambola moko lokolo zongi normal veut dire ya kimbango awa makambo ezoko bakaka Mosai na nzambe oyo azana bitumba munene 3 nganga deja bakomiko ngi kola keni tele ndenge nini mopaya wana aye na kati ya village na biso bana kosala makambo ya bo est-ce que aza vraiment mutu malamu ndenge tozomonela ye nga na sali makambo na ngai ya zuya sali ya ezemo yoka oyebi ke nga pe na mekake ngai na mekaki pe na tindaki pe ya ngai me namoni pe kaka mwana mobali wana azwi yango pe alongoli pe ka ndenge auti kosala ya yo na oyebi te bon na oyeba te mwana mwasi oyo et puis na village na biso namoni ke batu oyo na village bakomo ndima et puis na mwana mobali wana aza vraiment na nguya makasi tala ngai na meki mbala na mbala mais namoni ezosimba kate moni nayebi ke il fallait kosala nalukele na ndenge mosusu ndenge nazokoka kozwa na ndenge ya boete il fallait nalukele na nzela mosusu ezemo na bifuna salela e plat nalobi il fallait nasalela ye plat pona nini nga na moi nazokoka ye te il fallait naluka ba criminel ba bandi baleka na ko éliminer ba boma ye ezemo est-ce que ozoloba ba bandi pona nini ezemo yo vraiment okoki koloba pona ba bandi yo vraiment pona mutu moko boye pamba okene koloka ba bandi azotungisa biso me yo kelukele ba bandi biso toza na nguya ndenge nini yango okanisi boye pona nini ya okekoloka ba bandi babandi pona ye seke elakisi ke biso toza na biso na nguya te ezemo pona ni yo te yoka o comprendre loko nga na yebisi yo te makambo nyonso oyo naosala ezosimba te yango omoni nga na bike te naluka na nga na ndenge ya babandi naluka bakriminele natindela ye baleka na koboma ye mpo makambo nyonso ezosimba te nalobi mwana mobali wana aza protege makasi yango nga na yengi nasalela babandi mpo baleka na kokende koboma ye ezemo oza mutu ya mayele ezemo veut tolanda kuna na zate azobengaka ezemo pamba nini ekosalema na bitika nga naleka kokanisa mpona eloko wana tika naleka na kokanisa mpona makambo oyo nazokanisa vraiment mpona yango nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino na bafilme ne ya kitoko ye veut dire ona nyango lisusu mwana mobali oyo mystique ya ibaka bataba ya bato ada ezike aye isu na taba mosusu tinekedena inela lopina kuna na zate monoko ya mboka na bisana lombangu sana lombako nini yango ekosalema tala taba oyo aza ya ndeko na ngai ya mwasi nabi yo okontinue kana mosala no ya koyiba oyo nabi nakosala su makambo omba mosusu te nabi désormais tala naza deja chrétien nabotami deja ya sika tala eza kopi na nga nasalaka apesanga mbongo nakende nangi na biso eloko moko bible elobi boye okoyiba te mpona eloko oyo eza ya yo te okoki koyiba yango te oyo eza ya yo osaleli yango nga na osala deja ya ngai ndenge nini yango ozoya kotekela nga biloko ya koyiba ape soki nasombi yango ezala ya mabe soki baye kokanga ngai omoni ngai ndenge naza boye nasi nabongwami nabotami na nga deja ya sika nakomi chrétien oyebi eloko te na osala nga na oluka mbongo mbangu nabi bongola motema na yo ndeko vedi moyibi ataba ye wana ayaki lisusu na taba mosusu ki atekela ye nalobi na yo bongola motema na yo ndeko na ngai ya mobali tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema na kati ya filme na biso trésor lisungila mwana ya mama fwa aza wana mpona kosepelisa bino ogoro moninga na ngai ndeko na ngai boni boni namoni okomi makambo nyonso ekomi kitoko tala ndenge okomi kongenga ndeko na ngai
oguru eza nkombo ya kala nkombo na ngai komi frère Paul na minute oyo makambo ya kala ifo kobwakisa nabotami deja ya sika ngai pe Polo nasepeli nango bien olia oguru mais oguru eza na langue na biso oui nayebi bon naika pona mona yo eza boye bolamu ekuye ngai tolobaki vraiment pona yo mingi banda lobi oyebi ke yo ozalaki kriya na nga malamu bande kosomba masanga na nga mingi nyonso oyebi na bande kozala soki yo oyei vraiment bandaki yo oye motu moko te lisusu azoya epa na ngai na meli deja masanga ya malamu wapi yango eza makila ya Yesu eza masanga ya mbila te ndenge ozoloba nayebi ke tala ndi yango naza awa nakolanda yo bisika nyonso na masanga na ngai soki nasali nakoya nango epuis il faut tosomba yango banopesa bato na église nabi kende koteka masanga eza na problème te okoki na koteka masanga eza business na yo mais teka masanga mais nzambe ayebi ke yo ozoteka na masanga mais yaka na église nzambe akoyebisa yo eza te ke komelande kolekisa operdre makanisi na yo ezalaka mabe boye na welisi ngonga ya losambo mena na makambo ebele tosolola nayo eske na okokende na prière te lelo te lobi na kobenga yo po tokende na yo elongo lelo toza na réunion spéciale ya makambo ya église awa momeli masanga komi ote ya moninga alobi ke masanga oyo nga na meli eza masanga te kasi eza nde makila ya Yesu nde yango nga na meli na nga nde makila ya Yesu yango nazobenga yango masanga moninga ne alobi ke oyebi ngai na communauté oyo naomona makambo moko étrange peuple na biso vraiment bakomi kontima omoi ndenge ezalaki tala ozomona te makambo oyo ezoleka na kati ya village oyo mpona makambo oyo tosololaki mpona makambo ya mbongo eza ndenge nini yango mpona kati ya village oyo makambo ezosimba te mpona kovandisa babusiness nyonso ya makambo ya masango banini oyo tolonaki na kati ya village ifale nani yango sikoyo moto akosokipe na makambo wana nyonso tolanda filme na biso nayebi ke ngai tozalaka na yo kaka me morale eza vraiment makambo moko ya bien nakoki koencourager makambo oyo ozoloba parce que yo olobaka makambo ya pamba te ifale kobengana mpaka wana mosusu na kati ya communauté oyo faut kobengana ye epuis ngai mpe na mitungisa mpona mwana mobali wana ndenge tosala ye ezazala te tolanda nini kosalema tolanda nasepeli lisusu makasi na kati ya village oyo nasepeli komona bino lisusu bapaka epuis barapport oyo nazwi ke bobandaki koluka ngai epuis bozosolola makambo mosusu mopanzi oyo ngai nayebi te mais communauté oyo eza ya koloba bongo te wi tozali kosolola mais ezalaki na ndenge ya malamu nazondima te na ngonga moke oyo ke pasteur wana mopaya wana akoki kozala espion na kati ya village oyo ndenge grand prêtre alobaki tolanda nini kosalema epuis nakosala boye il faut kolandela ye koyeba soki makambo oyo azosala ezozala ya normal oui eza bongo aza étranger wana akokende te fo azala noka awa igoza na réseau nini ekosalema bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba filme na biso takata na ngai te oyo akomeli nga trésor kokata nanu te vedi tolanda ye amonaki ayoki ndenge bazosolola amoni bango ndenge bazosolola le grand nganga ye amonaki bango ndenge bazosolola bazolobela mpona mopaya oyo ayaki abiki ye azosala makambo ya malamu ye bakomi kobwakisa ye seke azosentir nyonso oyo bango bazosolola ye azoyoka yango koto alobi akopesa mopaya leson na nyonso oyo ezoleka motu moko te oyo akoki kotushe mokondo ya lion ndenge mopaya oyo aye kotushe tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema nabosani te kopesa bamote na ngai ya mingi bamote ya tro epai ya ye moko mopapa colonel Gervais Kiamusoke vedi tolanda nini yango asalaki tomoni asali nini vedi atindaki nini yango nini ekosalema na kati ya filme na biso banda ya Kinshasa pe ya Brazzaville filme na biso deuxième partie nango esukaki awa tokutani na fin nango bye bye. This is the word of God. Believe it or leave it, the end is at hand. The mark of 666.
But the word of God says in 1 Peter 4 verse 15, judgment of the Lord will start right there in the house of God.